Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ye kosala su video oyo pona ko continue makambo o tozoloba. O tozoloba sikoyo ona saila ki video to continue ango o tolobela makambo ya voyage ya kobima na nzoto, ya voyage en esprit. Ya kobima na nzoto, ya voyage en esprit oyo oyo ngambo wana babenga ba voyage astral, ba voyage astral. Biso batu babi mama Deline te biso eza voyage en estase. En estase donc yango biso ba chrétien to benga kanzamba pambola bino nzamba mona bino vraiment to keno quand même na lingala boyebi ke chaîne o biso trop lingala ana chaîne to sala ka effort so likambo ande na lingala ezate nde to kena onde na ba français do na lingala to benga on voyage ya molimo, voyage na molimo. Donc c'est ça. Yonga na préféré na benga ngo bongo voyage ya molimo. C'est ça. Donc kosala voyage ya molimo. Donc ya mwana nga na obenga ngo nde mwana Nzambe amuna bino bandeko na nga to bondela nanu kolo aza na biso to bondela po ete to continue makambo to luba na video o to bondeli na komba tata mwana pe molimo santu kolo na bomoi to pamboli to kumiso po to za malamu Nzambe na bomoi papa kolo merci na souffre de vie au pesi biso. Merci na nyonso zo sa kat na biso to mona na to mona te kolo o sala minene papa to pambolio. Merci pour na ngolo pesinga ya kofanda devant caméra pour na ko partager makambo oyo lobananga oyo talisanga papa na bandeko nyonso o balanda kanga na video o papa pende ko nyonso akolanda nga papa Saint Esprit za nanga mulimo santu za nanga ngate na loba meyonde loba papa pete soki o lobi ba na ba ozwa implice o ko ute pai na yo kolo yango na papa na belelio papa o nyonso eza yote na video oyo ezala nile sans effet na kombo na Yesu Masia pe na nguya na molimo santu o nyonso ekoko ako déranger nga na tango na sa video na telemelion na kombo na Yesu Masia molimo santu accompagner video o papa oza Nzambe na bomoi mona ndeko moko na moko kolanda video o papa mona bango na pambolio na komisio na netolio nyonso na bonde na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde na lobi amen. Bandeko na ngai yango na lobi ke nazwi ba audio pe ya batu oyo botindeli nga ba audio Nzambe te aza malamu makambo susu oyo biso tozo mona oyo zo mona lokola ke yango eloka sika na mokili oyo ezalaka te nyonso deja ezala deja ezaka kekuta na siko na batu o bamona kango batu musu batinenga ba audio na tintira bino ba audio musu ya batu Nzamba za malamu yana loba na chaîne o ya Deline télévision batu bosabona aboza ya Nzambe boza batu o boitufa Saint Esprit te la majorité batu bolanda kanga na chaîne oyo boza batu o boitufa Saint Esprit te Saint Esprit azala na bino yana loba ango biso kutu ba oto le kato sala ba chaîne YouTube to pesa ka ba message na ba YouTube tozo partager ba message bo tam susu to vivre mambo spiritualité ya mukie mais bino ba obolanda biso tam su bo vivre ango ko le kakutu biso yangwana na video o na osala o je crois ezala deux vidéos kande na lati boye to lobela makambo oyo yango na makambo su na koloba na video oyo bo comprendre ke musala Nzambe eza kaka te ndenge tozo sala bo ndenga mama de nazo bima na opesa makambo Nzambe azoloba eza ka yango te to sala pe Nzambe na ba façon mususu aloba ke mususu akoloba ke nga ojise ni na sala po na Nzambe na oyeba te na loba ngo bondela kazala intercesseur eza musala munene ozo ko evangeliser ata partout ozo kende surtout ozo bondela ozo fuka ozo bondela
pona baka nyonso pona basituation nyonso eza mosala monene oyo ozosala mpe mpona nzambe eza moko ya mosala ya nzambe na kue na yo ofukamaka na aire na yo moko bi aire oyo 15 oyo na bondelaka mpona bato ya maladi bato ya baproblème bato ya badifficulté na bondelaka mpona bango eza mosala ya nzambe oyo ozosala po bespi na biso etravayaka nde na video oyo bokoyebake bespi na biso etravayaka na pamboli nzambe mpona bato oyo apesanga oyo bolandaka nga na bavideo oyo na pamboli nzambe mpona bino kotala batémoignage na bino en tout cas na bi o nzambe oza malamu vraiment koyoka bato kolobake nga mpe esalamelaka nga mpe esalamelanga nga bwebwe se na biso kuta tindeli nga audio abima made nga amona yango sujet moko tabu mpona kopartage yango na bato namona naloba na bato boye abi nazelaka yango oyo oloba yango abi nazelaka yango naloba penese mama Deline amonaka makambo nga namonaka te nazelaka yo loba yango leo olobi yango na pamboli nzambe le na yo kyo na monoko na ozomona eza ndenge wana do yango wana nzambe azala na biso makambo molimo eza ebele nzambe yango wana nzambe bakolobaka te ndeko na nga ke nzambe asalaka bongo te nzambe alobaka bongo te nzambe asalaka boye te koloba bongo te pole ozoloba bongo soki moto wana alobi ke nzambe moto alobi na nga yo ye olobi te nzambe alobaka bongo te oyebi ke mbala moko olobi mpona contre moto wana te mais contre saint esprit oyo alobaki na moto wana soko nzambe oyo ayokaka nyonso na pense ya moto nga mama Deline azalata mosu na olanda video ya moto na olanda video na oki point mo boye saint esprit na nga alobi na ya bwakeli yo saint esprit omona signale nga penza asilinga te alobi na o place wana alobi bongo mpona yo olobaki boye tala eza bien te do nzambe amonaka nyonso doki tokeba na biso nga mama Deline nzambe alobela nga mokie akesu pa mutu bo alobi mokie akebo tozo se compléter yonga na boya message ya mutu te nga mutu so opesi message no bi nzamba alobi na itwaka na ngai ya solo so eza nango clair nga no na mona ngo te koma na oboya oyesu masela alobi ndeni no o expliquer mutu bokonza likolo o ye kutu na mataku na te ozomona donc saint esprit nde mutu asalaka biso toyebaka yo makambo mosusu esalamelaka ngo na oyo baki obimi na nzoto okebo eza na bato mosusu esalamelaka mpe bango me bayebaka te ezali nga nakutana na bato en esprit okute na mutu na esprit bosololi mpe obenge na moi boye alalaki ne pongika lokola bebe alamuki na ye ozomona me yo uti omoni na esprit mpe bosololi na esprit ozomona l'esprit na biso etravaka ebimaka etravaka en tout cas sujet oyo eza sujet mo fayi tolobela yango ebele mpo eza makambo na vivaka eza lokola vi na nga me tokolobaka oyo esengeli koloba mpo toleka mpe na makambo mosusu oyo toza nango towelisa tolobaloba na temps oyo toyebi te bacourant ngo ekozala ndenge nini do toyebi te mambo toya nango ifo tomilobela deja makambo oyo yango toloba kaka moke na kati ya sujet o memuke o tokolobea na sujet o ngana kolobea na sujet oyo nde mwana mayele ako comprendre ebele oyo tokolobela do na ju ba exemple ndambo pona ko expliquer bino donc ya on a lobi ke audio ya ser na biso na yoki awa donc a devancer nga déjà donc a lobi da makambo o ngana koloba déjà o ngana koloba yesa lobi anga yesa lobi on soka tindela nga peut-être audio na après na ngana lobaki tamso yaki bo monte ko sa tamso nde na pesi message yango boyete mutu msa ko ba bo me nazo ibisa bino makambo ya lobi na nga ya nga na loba na bino o isa melanga ya lobi mama Deline nga so na bimi na nzoto na kendaka bo mwana ke sala bo na kezongsa bo o déjà isa melanga ona prepare ke na ko ibisa bino le na ko loba sujet o na pamboli nzambe na bande ko loba ndeko moko ta loba na loba mpo ya na bongisa ngo abina mama Deline ko lobela makambo te kolobate pardon bato ba peso confiance ba olanda yo so lobi makambo bato ba ko désabonner so lobi makambo bato ba koloba non makambo ba fama so mutu basala yango makambo oboyeboye nga nazokwa yo ndeko na boze fe una pesa ta komono amena olobate donc iya loba na nga bi mama Deline ko sala te ko loba ngo te nga te na sa video na loba no loba ngo no mo sala mpe na ko na loba no babi titi pardon mama Deline ko loba te woni le kaida bane ucho le kawana
donc alobi na mama Deline ko sa video wana batu bako désabonner non ko bima na nzoto eza pona miso ba nzambe te entre temps nga na mona ki ye kutu abimi na nzoto na ye na ndaku na nga awa iko yebisa nga problème na ye mais ye ozomona doki na obeta mo je crois awa pona na ezala quand même bien nzambe azala na biso yango wana tolobaka te ke likambo ezalaka te ngata mama Deline so na ye na lobi likambo soko moni ke likambo na omona oncle te tika na kokitike te po bato mosusu baoregrete po kaka kritika ke eloko moko alobaki elomo tika na oloba pardon video oyo yango te naleka na anga na video mosusu asalaki boye mpo nazwa quelque chose kuna ozomona c'est ça ozomona nzambe ayebisi papa Didier 2 jours passés alobi ke bato bakobima bakoloba ke bino boza ya nzambe te mpo na bavérité oyo bozoloba bato bakoloba ke boza ya nzambe te me bobanga te bokontinue koloba vérité mpo eza temps ya vérité donc nzambe alobi bongo donc problème ya nango te donc vraiment oyo akoloba ke toza ya nzambe te problème ya te et puis tokomi na temps oyo nzambe azokabola bato bana na ye bakotikala bango na bango nzambe alobaki na nga bina sangisaki bino natikaki bino bosangana me komi temps oyo nga nakomi kosepare nazolinga su te bosangana na bato mabe po bato mabele baosangana bino bazosuye bino nzambe azokabola biso na bato mabe c'est ça donc yango wana tokomi na temps oyo tolobi na Matthieu 13 24 et 30 oyo nzambe alobi awa donc so totangi na Matthieu 13 24 à 24 tina 30 boyoka ndenge histoire ya bleu na donc na 24 à partir de 24 lisapo ya matiti ya mabe donc bokomona ndenge awa Yesu Masiya ndenge alobi donatanga ngoka mbangu Yesu abeteli bango lisapo mosusu alobi boyoka ndenge bokonzi ya likolo ezali lokola moto moko oyo akonaki mbuma ya malamu na elanga na ye ya bleu mokolo moko na butu tango bato nyonso bazalaki na pongi monguna ya moto wana aye akoni matiti ya mabe na elanga bongo akei tango mbuma ebimi ble ekoli matiti ya mabe pe ebimi basali baye koloba na kolo ya elanga tata yo okonaki mbuma ya malamu na elanga na yo bongo matiti oyo ya mabe euti wapi ye azongiseli bango ezali monguna na ngai moto asali boye bato ya mosala batuni ye olingi tokende kolongola matiti ya mabe yango ye azongiseli bango te pamba te soki bomeki kopikola matiti ya mabe tango mosusu bokoki kolongola pe mwa ndambu ya bleu botika yango nyonso ekola esika moko titango bakobuka mbuma bongo titango ya kobuka mbuma bongo na tango wana nakoloba na bato ya mosala bolongola liboso matiti ya mabe pe bokangisa yango maboke mpo na kotumba yango na nsima bokotisa bleu na ndako oyo nabombaka biloko na ngai ok tozwa kaka donc nasi bocomprendre mam na oloba so na bina expliquant to partageaki on faut je crois na veye na biso ya vendredi to partageaki passage oyo ezaki vraiment kitoko makasi to partageaki on to so na ke nango nyonso nde to partage na to ke mulai tozwaka esika na loba onka na mulai toza na temps oyo nzamba lobi na banga lobi te
bango ndenge Yesu Masia na lisapo oyo alobi ke to longola matiti ya mabe babite ko longola ngo bolongola siko te poso bolongola siko boko salera boya longola na matiti oyo ya malamu donc to sangana kinde nzamba lobaki nanga natika kibino bo sangana na batu mabe na bana wana ya tata wana natika bino bo sangana metan o na lingi sute bo sangana komi ko kabola bino na komi kokabola bino donc na lingi sute bo sanga nzamba be na pole bozo sanga na kana bango bazo suya kabino yango na yo oyebi ke ozo sanga na batu moko ozo soupçonner ke baza nzambe te vraiment yeba ke bazo suye yo abi bazo suya kabino na ebite koma bazo suye biso me nzamba be bazo suya kabiso yango na lingi sute bo sanga na bango. Donc toyebi na pesa de ba message yana na loba na batuke nzambe azokabula biso donc nzambe azokabula biso yangwana awa nzamba lobi awa batika muso baponaki avant tomona bato ebele bayaka na komba nzambe ok bazaka na bao ya nzambe te bazaka 75% bazaka 75 tomona bato ebele bakenda bandumba babandi babomi bato masali mabe nzoka bazaki 25% eloko banda otinda bango basala mabe na ezaki bamvutima o bazaki ko amvute bango yango banda otinda bango na mabe ozomona yango wana siko esengi ke tant auto komi na zo c'est no bande ko toza tant o ya Matthieu 13 24 tina 30 toza na tant oyo nzambe akomi ko sala tango yango oyo alobi boy na 30 botika yango nyonso ekola esika moko titango bakobuka titango bakobuka mbuma titango ya kobuka mbuma to komi na tant ya kobuka mbuma bongo na tango wana nakoloba na bato ya mosala bolongola liboso matiti ya mabe pe bo kangisa yango maboke pona kotumba yango donc tokomi na temps o nzamba azozwa matiti ya mabe bazolongola matiti ya mabe place ya matiti ya malamu bazokenda ngo bazokangisa yango maboke bazoke kokangisa ngo maboke yango mona eza na batu mususu ta mususu na beglise boy ta mususu mona batu mususu balongwe na bango bake bandi kosambela bango moko biso to be bango baza ba rebelle wana esprit ya rebellion babimi mais ta mususu nzambe mutalongolisi bango akena bango quelque part bakomi kosambela o batikali wana baza batu o baza na marque de la bête nzamba baki bakotikala bango na beglise ebele bakotikala bango na bango donc nzambe akomi kokolongola na beglise musu o eza nango ya bien donc omona groupe ya bato moboye balongwe nzoka de nzambe mutalongoli bango po bango basengeli place wana te nzamba akomi kokabola alongoli bango bakende po baza bambuma mabe baza matiti ya mabe tolobe ya matiti baza matiti ya mabe donc fu balongwa wana bakekangama liboke na kwe na bango o baotika na eglise wana bakotikala bakoza ya nzambe o bakokontinue pe bango na bango donc tokomi na temps wana o nzambe azokabula bato yango ndenge mo pe na bachaîne oyo tolandaka bachaîne oyo tolanda eza bachaîne mosusu pe bazoloba mambo ya nzambe mais soki source ya bato o bazoko pesa message na chaîne wana baza ya nzambe te source ya mukolo chaîne wana aza ya nzambe te nzamba kolongola bato oyo basa eza automatiquement eza te ngam na koyebisa ok désabonner na chaîne wana désabonner kuna te nga na koyebisa yango te yo moko za Saint Esprit kati no nzamba azosala yango automatiquement nzambe bapesa ke conseil te nzamba asala makambo ye moko ozomona ezosala mabongo bakolongwa na bachaîne wana donc bato mabe na bachaîne na biso oyo ya Deline Télévision bakolongwa bana malamu nde bakotikala awa ozomona ekomi temps ya triage nzamba azosala triage bandeko bolimbisi ezaki message musu mais ezokotaka na message oyo na biki na osala des vidéos donc ka nde na lati boso na 6 vidéos on a continuer na vidéo mususu donc na kosala on na osala ta ezota inédita wana pe inédita toloba to profiter toloba bato bo comprendre yango na omona mutu musu bandeko nanga ngai ndeka na lobi bato mususu osoli na bango makambo o na betaki na video wana nde na bimaki na nzoto ka mama Deline nga na ndimi yo me bato na YouTube ondima ote
ozomona bangana ndimi opunga na kwa yake oza nzambe me bato oyo olobe na YouTube ondima otenga biko banga te mukolo te sengeli na oloba bato bakola baza besoin biberon karate il faut ba buku taper mikuwa ba buku taper tozoki na ko buku ta mikuwa oyo ko buku ta mikuwa te atikali oko buku ya mutuki ate atikali tokomela ka miliki te pona ka tozaza na ba bebe non ozomona oya kokoka na ita tikali yesiko auke na ba chaîne oyo bazolobe ape mamba ba bebe auzala wana autikala pe ka bebe ante tasko nzambe na ese bino nzamba lingte to tikala ba bebe nzamba lingte tokola voma tokola ozomona mena pamboli nzambe le na lobi on a yoki be experience ba tumsusu elekelinga do ba vivra pa ngo esika na lobate na chaîne ou Adeline télévision ko nzambe ayebi ba o balandaka ngai nzamba ayebi dotomi tungsama na biso te eza kutu biso ba oto leka pa to sala ba video tamsu ba o balandaka biso bino bato bolandaka biso bino ko boza na niveau spiritualité ya likolo ko leka kutu biso bato tolo ba video oyo ozomona eza vraiment bongo en tout cas nzambe asunga biso yango eza na makamususu koyoka te oza mwana nzambe azaka ko une fois donc koyoka na sens nini non pesa bino ka exemple moko elinga nzambe merci video moko na landa ya na biso mobo apesa ape ba video apesa ape ba message ka lokola ngabo apesa ape ba message donc c'est na biso na landa video wana c'est na biso wana alobi ke babenga kai na ndeko moko boya bengie abandi ko critiquer ndeko mususu il paraît selon ye ndeko mpa pesa ka ba message andi ko critiquer bio mona kai ndengeni ya loba ka mona batu bakufa est-ce que aza ya nzambe ngana mona ka za nzambe te c'est na biso na oyo babenga ki abi malgré ngape na kwaya kana yete abi malgré ngape na mona ka ndeko wana makambo loba ekota ngata mukete mais na répondra ki ndeko wana eloko te na répondra ki ndeko wana eloko te na yoka ki ekaka ayoki ka ndeko wana lobi na yona bi ndeko wana azara ya nzambe te po ya mona batu bakufa ya mona batu bakufa amona batu bakufa nde ala prelo nini yaki kosala nzambe ndeko na biso o apesa ba message wana apesa ki message yango abelaki parabelaki après ayeko mona ondira kufaki nde Yesu Masia ayeki kozwa ye akendaki na ye na place wana ya lieu de tourment wana en tout cas message yango ezaki très fort vraiment même ngape na zo na partager yango pe message wana na tindela mpe bandeko ozomona alobile na monaki na Yesu Masia penza zwinga ake alakisi ye place on bona bosen penza ndenge ezalaki mais bolimbisi ta musu na obeta onde ezalaki te bolimbisi donc amemie na mukuse na loba amemaki na lieu de tourment po place na ezali lieu de tourment donc akekuta batu musu tala minoko milai nzambe Yesu ayebisi abimoni ba oyo ko batonga batu musu tama toyi milai abi oyo atongaki alobaki te mapesaki litoi abi yope foza la place fo litoi ne koma mulai yetu ni pona ninga litoi kopesa mulai abi po opesaki litoi na mutu oyo falo pesa te pardon opesaki litoi na mutu o abandai kotonga mutu abandai kolobake mutu wana nde nzamba explikaki obandai kolobake mutu wana loba ya monaka batu bakufa est-ce kaza ya nzambe to aza ya nzambe te ya monaka batu bakufa ngana ndimaka ete yo moni ndenge nini ngana ndimaka ete mutu normal ako mona jamais mutu osa kufa ya zoloba na ba video ne ka monaka batu bakufa amonaka batu bakufa ndende kona biso apesaki message wana biye kuta lobaki na eloko te ayokaki na eka metala Yesu Masia baki ndenge ka kopesaki litoi pana ye yokaki ye eza lokwa yo pe o participer na makambo oyo ya lobi ozomona o participer na makambo oyo ya lobi nde selonga nde na comprendre le ya pesaki litoi soki ndeko na biso na o apesa ba message aza na connaissance ya makambo wana ke akoki komona pe mutu nzoto na biso tokufaka na nzoto me tokufaka na molimo te le mutu alobi ke na moni mutu oyo akufaki aye koloba na ngabo alobi na ngabo eza esprit na ye esprit ya mutu ekufa te mais ata ba expliquer batu ndeni batu ba comprendre te batu ya ngambo wana c'est normal ba ko compliquer biso ba yebi on me ba ko compliquer biso mais yo mwana nzambe ozotiaka ka tembe makasi ozomona
Yangona sikoyo problème ezali sikoyo ke l'air makambo nzambe na pesi bino exemple oyo pona esunga bino soko yoki likambo moko boye so okotiango duti fanda na okanga munoko leko zo benga mutu makambo na munyango clair te obi ko benga mutu uyo ko benga quand même mutu na yo moni ndeni na makambo mais so oza ne tension mabe nzamba tala ke tension ndeko na biso le ndeko na bengi abandi koloba ayoki ye soka teleme otoko te metel baka nga na yebi na makambo wana te pardon na yebi makambo te eza ye mutu amona rabatu bakufa ngano na mona na mutu bakufa mutu akufa te na yebi na ngate za ndeni je crois pas que nzambe akomema na lieu de tuma po akomise litoi mulai na landaki ndeko na biso na lobaki vumaki abinga pe na kwayaka na yete po amonaka bato ba donc na kwayaka pe na message na yete alobaki lo mwa bon na kwaya pe na message na yete bandeko na nga na yokaki na nga yango na yoki on pe anturi talamaki makasi vraiment na partageaki yango pe na yokaki nga na biseke mutu wana bande kotonga ndenga lobaka ke amona batu bakufa seke nzamba zo ko apprendre biso na message oke to kritikaka te likambo mutu alobi ke nzamba lobi to kritikaka te na mukuse pona kosunga bandeko to kritikaka te surtout biso bato nzamba revela makambo to loba nga mama Deline na yebi ke na loba jamais ke na loba bongo te ke te nzamba travaka bongo te nzamba koki ko loba bongo te na loba bongo te nzamba koki ko sala bongo te na loba bongo te pona yebi ke nga na yebi mukie nzamba zo lakisa nga mukie pa mutu boy pa ko lakisa mukie pa mutu boy pa ko lakisa mukie c'est ça ozomo tout le ba bongo te ete ya kabiso expérience na vie mamboto okutana ngo expérience fait ya biso après ba mois kaka na eko yoka susu message kaka même de ko wana ayiko mona soki apporte Jean soki apporte Paul soki amona ki apporte moko boywana lera moni yango na koti na ba commentaire batu pe mususu babi ndeni mutakufa ozomona le yo zo compliquer muninga muko yo po ya na message ba ko compliquer yo ozomona bako compliqué aussi qu'on attend komi ko bimisa bible o komi ko zo ba verset biblique là oyoka ki on pa muninga luka quand même zo pe ba verset biblique po nyonso ezali na bible ezali nango mambo na lo banana ba verset biblique na ya ko bima na nzoto naza na opesa bino je crois funa pesa bino et puis so bokoti na vidéo ona sakena ezana batu nzamba pambola bino na mun ba verset biblique botia na nzambe amona bino donc il faut mana ko zo pe yango ozomona ozo pe na kotanga pe yango moko na otanga ngo ngape na ba verset biblique opena bongisaki na opesa je crois na vidéo oyo yo na kolobela makambango wana ozomona na opesa bino eza na bible mais batu balingaka ko compliquer tant so mutu a bengi yo donc ngapo na nga na omona ke se na biso wana nzambe Yesu masia mamaki amemaki do yenda za nzambe peut-être mutu abengaki aloba ne bon yenda zaki ya nzambe te yango wana nzambe atiki na ye bato bakritika biso nzambe moko atika bango po eza bango eza kati na bango fu bakritike mais yo mwana nzambe le ozo kritike ozoyeba te ke likambo nini ozozwa na nzambe na yo ozomona okokimisa ta mosusu bo nzambe no po okritike likambo okokritike te de l'air après nalandaki se na biso wana na vidéo mususu nalandaki pendake akutani na apôtre je crois Jean to Pierre to Paul akutani na apôtre moko boye wana ya Yesu masia oza kufa akutani na ye ale na tanda le ya pesi message ale batusko ba critiquer pe message yango a Yesu na deuxième message alobi ke expliquer clair akena on pe na Bible expliquer clair ozomona donc yangwana yesiko ayebaka nanu te ke mutu akufaka te ya moneka mutu soki akufi bible lobi na biso ke laisser les morts enterrer les morts donc totika na ngala nini nzambe nanga totika batu bakufa bakunda batu bakufa amen nzamba zo lokumu totika batu bakufa bakunda na bango bango na bango bakundana ndeko nanga yo za mutu akufa te yo okufa te bible ka moko elobi na biso ke mutu kati na Yesu akufa kate mutu aza kati na Yesu akufa kate en réalité en l'homme c'est l'esprit yo oza yo te otozo mona nzoto mama Deline boete ezanga ona za kati nanga nzoto oyo eza kaka enveloppe pamba bandeko nanga mutu kati na Yesu bible elobi ke akufa kate mutu na Yesu okufa yo na Yesu te akufa te nga pe moko na ndolo bandeko na mkona okufa bolela ka pona bolele mais mkona okufa na ebike na lo bangote na bay mkona okufa na ozana bino ozomona tamsu na travailler plus le na okufa
po esprit na nga do na okufa na nzoto na isa bandeko na nga bi nga na okufa na nzoto na molimo na okufa te mutu kati na Yesu masi akufaka te o mama na nga loba na nga naza esclavité naza pe nante prisonnier te mama na nga botanga loba na nga ndenge wana ozomona nzambe alimbisa ezalaki CGT mais ekotika je crois que Saint-Esprit akotion po esunga mutu moko je crois po esunga mutu moko toloba te ke nzambe asala abongo te tokeba pe kokitike tokeba na koyoka nga mama Deli na koya na pesi message na lobi o nga na mona nga na yebi na tango mutu na mutawela bokonza likona ya kosa dino poani na lobi message o na yebi pe na confirma le nga na pesi soko moni ke kotio te kolinga te obenga tala lobi bo eza ndenge tala lobi bo itamsu na kobenga na to babengi bosumuki bobimi na présence ya Nzambe ozomona bobimi na présence ya Nzambe so mutu ayebi soki mama Deli na za Nzambe te landa quand même ba message on quand même ba message na se vanter te mais mutu ayebi soki bondelaka boy salaka boy jenaka boy salaka boy zongisaka boy obanda komona ba video sito na otoloba dernièrement tamso eleki bato boye me bato basezi babi mama Deli natangi on a ba message na mapambola bino mama Deli si tout point oyo lobi za révélation makasi o lobi aller très saint ozomona mutu ayebi so pena ke soko zobondela mibosana kota tioko matina aller très saint bongo bando mona ba révélation mutu ayebi so bome mutu ayebi so omona ka ngati omona mama Deli na zandoki po nga nazo yebisa bino makambo nzamba ko révéler bino makambo eza satan te mutu révéler bino makambo révélateur des choses cachées yende mutu ko révéler bino makambo Saint-Esprit yende mutu révéler bino makambo ozomona c'est ça donc yango Yesu masi l'air apporte déjà à lobaki est-ce que ça peut y messi otobanda ko kozela Yesu masi abikende ko lobana ye ke batu bakufa bazola muka yaonga mutu so bi ke mama Deli na za Nzambe te na koyebisa bino ke mama Deli na lamusa batu balingai kokufa na opesa bino témoignage bo batu kutu pete na loba mwana o na simba na maboko mwana kufa mwana lamuka na opesa la témoignage bo mona ke na uti musika na Nzambe oyo naza na experience o nga na mona na makambo ya Nzambe o mutu lelo ata lobi bo problème ate nga mona ebe sika na zali na ebi Nzambe ni o na sambelaka Nzambe wana ayeko se présenter kati na nga apa na ngai awa na 2000 je crois 2020 na 2020 je crois na 2020 wana nde Nzambe ayeko se présenter kati na pananga abike ye Nzamba mpungutulendo Nzambe o na sambelaka a se présenter yona komo benge na kombo na Nzamba mpungutulendo ayeko se présenter kati na pananga abike aza Nzamba bakoko na biso nde na komi koloba ke na moni expérience makasi pe na nzimi aza Nzamba bakoko na biso pe na moni susu ya mingi ya bonzambe wana ya mwana na zakutu te na tala banzambe mususu na tala gauche droite banzambe musu na kangami na Nzamba mpungutulendo pona ebi ke Nzambe aisinga Nzambe o na benga yo ezanga Nzambe o na sala boy ezanga Nzambe oyo boy ti lelo Nzambe oyo sambela kezanga a se présenter na temps na e na comprendre siko bandeko na obomba epoani Nzambe abi o akoyoka nga soni nga pe na koyoka esoni na koyoka Nzambe na nga soni te Nzamba mpungutulendo na koyoka esu te soni te kolo Yesu Masia o babakaka ne kulusu na mbanza Kongo o ya Bible na oyoka esoni te Nzambo baloba na Bible batu musu bakoya pe Yesu Masia o ya Bible problème te Bible ka moko mutu na mutazo zongo azo saila Nzambe na ye mutu na mutazo zongo saila Nzambe na ye problème te mena temps oto okende nde ekoyebana ke banani balobela ki Nzamba solo surtout nga ona olobela Nzambe oyo asimbi mboka Kongo Nzambe oto bengi a Congo je crois na lobion bien a Congo oyo alobi na Bible alobi peuple o ba ko adorenga o bazo ko porter kombo na nga do biso ba congolais to porter kombo Nzambe Congo eza kombo ya Nzambe so no yo komte yo kompa na nga mozomona Congo eza kombo ya Nzambe ye moko abi pepe o tozo porter kombo na ye na Bible alobi on biso ba congolais tozo porter kombo ya Nzambe ozomona c'est ça Nzambe wana ona koyoka esoni te na koloba ye ata batu nyonso baboyi na bango ngana kozaka na Nzambe na batu oya ye batu nyonso baboya te batu Nzambe baboya te po lobaki na nga asiraki nga bia Deli ko bange loko te loba makambo yo koloba
o nga na loba na o yo moko kolinga o loba loba na yo ba oya nga bakondima makambo oyo loba alpesi nga sinya bisoko moni mutu azondima kaka makambo oyo ozoloba te tika ye sekaza ya nga te sekaza ya nga te yo o telemo bandi kocontredire makambo na nga sekoza ya nzambe te soko ozalaki ya nzambe sekozalaki ya nzambe mesi obungi na o mpo soko obungi na o bando obundisa nga mutu abungi fo abundisa nga sata koutilize yo mpo obundisa nga donc c'est ça ozomona donc vraiment yango na naloba ke tokomi na temps o nzambe azo kolongola batu donc na chaîne oyo ya Adeline Télévision nzambe soka longoli batu likola vérité oyo ekolobama awa eza longoli batu mabe alongoli batu mabe ba o baoke na mopepe mpona batu mabe wana batu wana soki bazobondela na bango soki bazobondela na bango Saint-Esprit akende koyebisa bango bozonga kuna pa Adeline mpo nazopesi ba message yo za na bezo fo yo kamu azongisa mutu wana ozomona donc nzambe aza na biso vraiment na opesa eloko moko elinga pe na mona ke ondene mikolo eutoleka tozobondela awa ezalaki eloko moko na mona kinini yo na lobi ke nga mama Adeline ko lo bateke bo désabonner na ba chaîne wana bo désabonner non tinda bino tenga comme Saint-Esprit na bino naza molimo santu na bino moko te po nzamba azosa ngo automatiquement nzambe lera lobaki nanga yebisa batu balongwa na l'église wana po bazobeta ba marque de la bête alobaki nanga ya ona lobaki mena ko ganga te bolongwa na église bolongwa Saint-Esprit ye moko asala musaka kati na batu ozomona c'est ça na ba chaîne ebele bato ebele babana mama Adeline to tala su ba chaîne musute to tikalaka na ba chaîne oyo ezoko édifier biso c'est ça eza ndengwana donc eloko na lobake na loba bon mpona nini nzambe azolongola alongola te mazolongola bato ebele na ba groupe ya bato mabe azolongola pe bato mabe na ba groupe ya bato malamu c'est ça ndeti na Adeline Télévision awa ba o bakokende na bango po bazalaki ya biso te eza na verset biblique moko eza elobi ke kokamwa te po bazalaki na bango ya biso te bazalaki lokola biso me bazalaki ya biso te c'est ça bakolongwa na bango balanda ba message na pesa ana o se dépouiller pe à cause ya ba message o nga na pesa ba mona peta msolo boka nzambe à cause ya ba message na pesa mais soki babungi na bango nzela sata ko récupérer bango sous makasi ba délivrance bazwaki ekozonga facette eza biblique ya mfo kokeba fo okeba na beteli bino lisolo ya se na biso yekuta za na ngolu po aza na nzambe amemi ye akikolakisa eke okokoma litoi mulai lokola opo pesaki litoi nde azongaki ase repentir lelo je crois ki akoma mayele apesa su litoi pa mutu akokopesa te biso nyonso okopesa litoi me leo yoki kama mwa bandi koloba ekoningisa kondima na yo obika te tika biloko wana nga nayebi yango te pardon nga nayebi yango te nga o nayebi wana nayebi te nga na mambo nzambe soki oleke nakota duti na baka nayebi na nga te ntuka nayebi te ye mutu alobi yango nayebi te soki alobi bongo mpona ni nga nayebi te na baka nayebi te ozomona c'est ça donc vraiment tozwa mayele na makambo oyo nzambe asunga biso temps ekomi mabe elo musu na koloba miko eutoleka atofukamaki tobondela na bandeko tozali na bango na ndaku tofukami tobondela ndi na ekomona vision bon ezaki nanu ke ndeko moko boye na banda kolingi makasi de nazala na Angleterre nazolande eza baza na chaîne oyo eza parmi ba chaîne oyo aliboso oyo elobela makambo ya nzambe na YouTube to banda kolanda bango kutu le wana kutu ba cassette audio tozosomba nga nosomba ba cassette na bango banda kolobela makambo ya nzambe ba témoignage ebele makambo ebele chaîne yone banda olekisa vraiment makambo ya nzambe na banda kolinga ngo eza chaîne ya munene o mutu nyonso ayebi nde bona mukuse botoyoka yoka ka supe babunga supe ndeni bonga nzamba loba na alika moko na bango te eleka nango après kaka basalaki nini moko boya munene ana mboka wa France nde basai na nzambe musu bauta Congo faya nde nzambe na pesa témoignage wana aba oba pongo bo comprendre ma na oloba nde esika nzamba loba na nga ke
aiko otalisa ke mosali na nzambe ana kongo kia mela makila bato boboye na comprendre ke nzambe alingi te nakende esika bango basali. Et puis nazalaka na posa le na oya France nakendaka kopesa ba témoignage na chaîne na bango nakilekaka kuna ide nanga ezalaka vraiment ndenge wana chaîne moko munene. En tout cas na ndako sepela surtout na mwasi na ye makasi donc komona ye boyeke azaki penza donc ayaki na mambo nzambe bien ndoloba bien makasi nazalaki kosepela na ye vraiment ndeka tosepelaka na mutu ke azosalela nzambe vraiment na nde kosepela na ye voire même ata mobali na ye bonatan oyo boyo eza nango normal mais chaîne na bango bato ebele balanda chaîne wana kaka baskandale ndenge ezalaka boye nde toyei koyoka skandale ya ndeko na biso wana ke akendaki na mboka mobo ya Afriki akendaki kuna namoni pe ba video ndenge ezalaka biso skandale tolanda te tolanda toyeba skandale yango eza nini tolandaka ba skandale wana surtout ngato skandale ta mosusu ya musicien moko ya mokili asali bo azongisi boye skandale ata natali te c'est normal face à la scandale pour scandale eza bango baza bata scandale aza na muta mukimeli scandale na muto yo zolo ba ke bonzambe yo za ya nzambo za nzambe so to yo kike scandale sa mpono to tala mbangu vraiment to tala ngo penda kitoko scandale ni na ko balobi ya sali uzomo po ya zolo ba kaza mwana nzambe azote api bato ebele baza na église munene na mboka en France baza na église munene. Donc, bate ya kapé, moi, c'est mbali. Je crois comme ceux qui évangéliste, bon, je crois na éviter, mais faut comme quelqu'un. A comme biso ba maman de nito zaka ba maman de ligne. Muta ba maman de yo za prophétesse du gloire à Dieu, maman de yo za enseignant du gloire à Dieu, yo za docteur gloire à Dieu, yo za nani évangéliste gloire à Dieu. Nyonso wana menga naza maman de ligne. Eloko o ezolakisa nga naza eloko nazosala yango ezolakisa me naza mama Deline ozomona bon je crois bango bato ba titre je crois koma na titre mo o nga na maîtriser te na ebité donc moi mwasi wana biso je crois bato be bo landanga bo comprendre déjà ona oloba pona kotanga tanga komba mutu vomate moi mwasi wana a scandale moko ebimaki moi ba moi oyo utoleka ba 2 mois ka je crois un scandale ne bimeto 3 mois to 2 mois et bimaki ke akende na boîte de nuit akemela masanga bobo tout tala ngope na zotala na robe ne tombwa mi mupende libanda azobina champagne donc azobina musique balobi ke za musique mukili OK pour musique on peut nzambe comme mo mutazobine ozoyeba pete ke o ya nzambe to aniso batie santé me babike bat bayibi on babike za musique mukili ya bata bikolo wana OK c'est bon ngale natala ki on a joué c'est nous nzambe na likolo témoin makambo na oloba le natala ki yango natali naoki mamu matenga na mutema mbamu lokwa maone matenga ngabi bopi bakosili za ba montage bopi ko za ba montage te oyo est-ce que yé penza akoki de boîte de nuit bakosi na bango mais nazo mo appelle place on za boîte de nuit ngabi c'est ko za tam tout fait mo bobate na bibo mutiko mupende ndenge tele et atiki mupende libanda antonga biza montage wona eza mupende ya muntu mususu na lobaki bomba ndeko nanga bato ebele ba chaîne ebele balobela kion ba chaîne ebele balobela kion balobi penda ke ndenge ezana akenda ki boîte de nuit boye kaza ya nzambe te boye nga biza montage nazotala ome na mutema na loba kaka eza montage na biza montage vraiment ce qui vraiment o ba pesa ki mbondo vraiment na kokai pe ko mela na bite na signé kaka eza montage na meli pe na kokufa ya ko mela batu mbondo pardon mingbande nga lobi pourquoi na lobaki bongo po na nini na lobaki na bande ko muna ndeti eza montage po bande ko nanga omuni nga mama de na olobango na beta tote me na olobango munguna satan soka nga tantenga foye ba pelo ko tantenga atantenga na ke kota na boîte de nuit nga mama Deline auzwanga na mote atantenga na mela masanga na ko mtwango te auzwango te atantenga na ke sala kobo na ke sala dite akozwanga ne loko wana te atantenga na tia mesh na mtu akozwanga na ngote atantenga na defiser suki akozwanga na ngote donc akomeka na epe ko tantenga na biloko wana te pour fa yeba ke mwana mwasi wa Deline ye oyo sa sota yango kala
funa tante na eloko mosusu tozala pe na baniveau pe ya makambo o mongu na fa tante mutu ozomona toboyi te tentation pe ya makasi eyaka nango mais loba pe afu botiela mutu wana drogue fu botiela nga pena drogue pa bodroge nga nazosala makambo mo na se ya drogue oyo nzambe aotangela ngango lisumu te mpo oyebake mwana nga badrogaki ye ozomona do bazwi pena drogue batienga ale na se ya drogue wana ale batie bamiziki batieni bameminga na boîte de nuit toke pe boîte de nuit na se ya drogue ozomona c'est ça nzambe otangela nga lisumu te mpo bodroge ngai nga nazoyeba mamu nazosala te nzambe otangela nga loba nde bosala mutu bosala bongo me ya mutu mpenza ke nga nde naza boye donc yango moni nalobaki ete ata kutu soki mpe mabe ezali me akoma na niveau te ya okekota boîte de nuit akoma na niveau okekota boîte de nuit te mpe abina boye atika situmu mpe ndene su libanda nga beza montage me bandeko na nga nzambe na biso aza malamu mukomsu par hasard kabwe na télévision na eko tombe na chaîne moko na chaîne na ye azopesa ma explication selon ye ezalaki azosenga excuse je crois azosenga pardon azoconfesse koconfesse nayebi nde na obengo te azosenga ndeti pardon na bana nzambe azoexplike ke abi badrogaki ngai te aprononce abi badrogaki ngai te bakangaki ngai na makasi te me na kompranaki te nakende kose retrouve na boîte de nuit na se retrouve ngai oyo na musique na se retrouve robi boy na se retrouve boy ezaki kaka se retrouve bamonga na bi nzambe na doki ezaki montage te nga na kanzaki ezaki montage andimi yango ye moko kakendaki alobi pourquoi azaki na baproblème elekelaki ye yango esalaki asala voyage wana mpo akende kopema mwa moke mpona baproblème oyo azalaki nango nataki vraiment nakokaki mpasi na motema ngabi eza nde boye nzambe nanga seigneur nzambe nanga nakamwaki kaka nde elekaki nango esika na ya kondimaki eza montage te mpo ye moko alobi yango asengi bolimbisi na motema nga nalobaki ke na mitie na place ya bato balandaka ye soki nazalaki moto nalandaka ye nalandaka makambo na ye soki nazalaki mutu oyo nalandaka chaîne na bango to nazalaki mutu oyo nasambela na église na bango nenga nalobake pourquoi lere esalamaki aki kosenga bolimbisi te aya pendake biso toyebi na biso te akendaki boîte de nuit esalaki boye aye penda bi pepe dedie bolimbisa wana ekokonfese na miso na bino likambo boye mais aye koloba ngo le scandale sebimi nde aye koloba ngo asengi bolimbisi bon eza nango mpe mabe te bon lokwa scandale ebimaki faut kaka asala quelque chose asenga bolimbisi na forme bien quand même asali quand même bien mais nakamwaki kaka esalaki nini elekaki nango bandeko na nga le tozobondela ana bandeko tozalaki tobondela jour yango quelques jours passé nde namoni ye na vision abimi namoni ye le namoni ye abimi na vision na nga wana tobondela na omona vision wana nde nabandi kotuna nzambe na nga eza nini nazomona ser intel nazomona ye natangi kombo na ye elakisi nini nzambe nanga nazomona en tout cas awumelaki na vision nanga ti tozobondela nazomona kaka ye abimaki lokola ndambu boye portrait na ye nazomona ye nde nazotuna nzambe eza nini mbamona kati na nga mona bi seke fo tobondela mpo na ye so tosisi basijo tobondela na oyebisa bandeko tobondela mpo na ye peut-être nzambe alakisi ngai ye po na tobondela pone po aza na bitumba peut-être ya nzambe alakisi ngai ye boye nazomona ye ka photo na ye nazomona ye pardon na ndambuka bu na omona ye mais nazobondela kaka me na makanisi mpe nazoloba bongo ke tobondela mpo na ye seke sengi ke tobondela mpo na ye nde po esalanga nga mpe bongo moko mosusu esalama mbala ebele esalama nga mpe moko mosusu awa ya ndeko na biso moko boye na otanga kombo na ye se Jenny azalaka na Kinshasa se Jenny jekwa boyebi ye tolanda ye biso nyonso bazalaka jekwa na se Jeannette bazalaka na se Jeannette na Kinshasa se Jenny apesa pe témoignage mo makasi donc eza pe mokomso tozobonda na bandeko bayebi elinga pe bandeko bayebi na tozobonda na baona bi namoni photo ya se Jenny namoni se Jenny abimelinga namoni se Jenny en tout cas awumelaki na éviter pourquoi nzamba lakisi nga ye
nayebi te pona nini mais tobondelaka pona eta mosu aza na bitumba le tobandi kobonda nde nzambe ekoloba na nga ke bobondela po balingi batiela ye poison wana azalaka na Kinshasa période donc balingi batiela ye poison nde tobondelaka pona se Jenny en tout cas tobondelaki eza te ke so bobondeli pona moto koloba nalobi anka pona kopesa différence oyo esalami ya nini po esalama na bato ebele oyo eza bobondela nzamba alakisi oyo alakisi mpe likambo mpe bobondeli mpona ye donc c'est ça esalamaka bongo nde tobondelaka mpona ye nzamba ebani batiele poison fo bobondela mpo esalama te eloko wana donc tobondelaka mpona yango je crois ke nzambe aepanyaka yango nzambe azwa lokumu mpona yango epuis scolaire sikoyo namoni sere na biso wana abimaki nga siko nakanisi même problème donc aza na bitumba moko do tobondela mpona nde nzambe abandi koexplike nga nzambe alobi na nga Deline bana bato oyo balandaka ye o balandaka bango na chaîne na bango ba oya nga na longoli bango abi nazo longola bana na nga balanda su bango te donc sika nazo yebisa bino ke kolongwa ya bato na chaîne ezo dépendre na nzambe ye moko kolongwa ya bato quelque part place bato mabe nzambe mutu azo longola bato eza na effort ya mutu te po oya olongwa na place olobi kono ezalaki yo olongwe po mutu atindaki nga na désabonné na chaîne wana